bato balobi bongo siki bato wana baba bazoba makasi kimi pena suka na mbangu yoka siko moni bato wana baba bazoba naokeli bango mawa parce que Fachi c'est le premier citoyen de la République donc aleki excusez-moi les mots aleki na bapère na bango de bapère na bango na kotika kolanda bango te amonaki inosbi bapertibaki mwa horaire esaki ye mwa etiaki ye mwa malili mais abetaki quand même boulot na ye et puis Jibem Piana akutana na kokoso parce que ça là qui balance te donc ayembaki na balance zaiko donc dit talaka yo moke ah ayemba na balance zaiko siko yo faut capter boy direct ya fa velas elekaki to elekaki te elekaki ba commentaire pesa meto pesa makite parce que fa velas azaki ni présentateur ya lingala ni ya chiluba ni ya swahili Zakari mutazaki na langue nationale. Il y avait un garçon qui était États-Unis na fille namtu, moko na anglais moko na français. Parce que yebisanga na podium wana na ngana kesani. Ba koma ba président na Hollande bango pe. Ah mais oui. So yebisaka mutona akoma ka président, soit comme président lelo, lobi na bandi Hollande. Mindala ta sapato bien. So ina caoutchouc na koloba olati pine. Majata ka loechi. Ala ta pe sapato bien. Pour Fachi ala ta ki mokoto ya Weston. Tala na lokolo zaki teke po na sentiment. Tala na lokolo il était comment a telema kaka ya vanda kaka maloba écoute rien. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, émission de la vérité en face comme d'habitude. L'autre on a réel plaisir yamba encore une fois de plus Papa Rolls invité l'émission mon corps. L'autre tu dis que tu yamba qui trop parce que y a zanga actualité, y a zanga visibilité. À Dubaï, auto représenté. On l'a bien, on a précisé bien, auto représenté chronique où ils en France, il y a diaspora. Na Dubaï na makambo etalaki ya mboka na biso Congo ye akendaki pona ko représenter biso loko lelo asana biso na plateau de retourner les gars est-ce qu'il a présenté biso bien message nini o basona mo konza mboka Fachi Beton est-ce qu'il après wana makambo ni les gars na coulisse to bon lelo ensemble na Papa Rolls mais to soka na Dubaï te to so na makambo itali ndembo makambo itali balé parce que biso toujours ba congolais to tout monde ande to longwa na makambo etali ndembo tokosola ngo pe tokosola makambo etali musique tokosola makaba détail nous faisait belé tokosola Papa Rolls merci d'avance bandeko ba partager biso bandeko bandeko pe ba s'abonner lelo na sur la vérité bo s'abonner na sur la vérité parce que avant émission qui pas partenaire biso toko tshana mo tali boso parce que ndé balobaka charité bien nous donner commence par soi-même donc biso mo sur la vérité so bo s'abonner awa donc avant de la Tracy Mbeleng avant de na Congo promo autant ah donc vous s'abonner sur la vérité la chaîne biso sur la vérité pour ça je suis na plaisir so vous s'abonner belé ne bo soutenir ngande ko na bino donc ne bo s'abonner bo tala biso eza moko ya ba soutien Papa Rolls bonsoir bonjour Bonsoir bonsoir bonjour mi genyema fraîchement de Dubaï talaka yo mo so eza style nini ya ba eza musulman to eza ba juif to eza style ya parce que tu belé sur Dubaï ba ka idéologie eza quoi tenue traditionnelle na bango ah donc il y a ba arabe eza tenue traditionnelle na bango mais yo mo bika Dubaï ya mboka ba prince bourgeois parce que on a na bête na ba prince à Dubaï donc na côté moi swag quoi na basket Adidas te 3 bars na lokolo tala na lokolo olena tcha lipa po atona hiver kuna bana moi moni kolata sabo ça va avec les temps, température et mboka. Comme il fait chaud, on l'a dit moi sabot, moi sandal, système à Jésus-Christ. Mais ce que toi en hiver, de son petit sabot, sandal, au milieu de kemba na mali les deux, basket, mais faut toujours. T'as dans le rôle, moi 3 bars, a dit d'acquiescer, n'a pas moi chaussette pour mali les bêtes en gâté. Mais n'a pas bien tradit, y a pas prince à côté wana. Invitation et où tu as pour que Dubaï Papa Rolls c'est vrai que Kendaki était congolais OK profiter na
na moment wana o ba congolais nyonso ba se retrouver kuna to ezaki invitation pena et yaki na présidence to na koloba côté presse to côté communication ba invité qui pas parole to kendaki etaki ozape congolais au koloba no peka na kila Dubaï. De Dubaï ezalaki foire internationale. Donc il fallait en 2020 comme ba Covid eyaki ba reporter quand comme en 2022 et comme ezali mambo ba foire yango to bandaki na Espagne. En Espagne pe na kendaki par hasard na kendaki mambo musique ya héritier comme par hasard na ke ko la connexion na ministre ya tourisme. Mais ce qu'on a Dubaï ezalaki teke na zala kuna. Zakari Babaswe muto azali na association na fondation Babaswe oyo eza ko s'occuper na mamu ya ko teka Congo parce que na Espagne ezalaki mamu ya to teka Congo image ya Congo bien na libanda yende mutu azalaki na contrat na gouvernement fondation Babaswe siko ba journaliste na ye oyo achaki na liste il fallait ba uta kin ba ya Dubaï et tomber que tokomaki vendredi bango bakomaki na loba bon pour moi j'étais pas encore au courant ti vendredi wana ya avant ko kende Dubaï vendredi ezaki le na kende Dubaï ne sur le 20 sur le mois bon bango ezaki sur le 18 le mois bon donc aye ko zo suite que bato bazana kini moyen baya ezate suite à ba visa suite à ba vaccin suite à biloko belé alors lui na boîte na ya communication il devait faire les boulots. Donc, il fallait Lukasikoyo, bah mercenaires, des journalistes mercenaires, qui sont capables, il y a bengi yo kana butuana, lobby nango kangisak, dimanche aux avions tamboli. Donc, il peut s'agir que tant tali na radar à monde, à mon que pas parole, ça s'agit mieux placé dans la France, yo mo ebit passeport diplomatique, et quand à Dubaï sans visa. Donc, bah moi bengi ngai, nini opération zaliawa, il faut qu'il y ait un sauvetage. Donc, est-ce que dimanche, on a un avion à 10h pour qu'on à 19h à Dubaï? Ok, pas de souci. On a fait un fait vert. Il y a un les billets. On a une sous-traitance. Sous-traitance, non? Donc, on a sous-traité par boîte. Il y a Zakari Babaswe, il y a communication. Il y a un contrat dans le gouvernement. Favela Sikoyo, et ça, c'est qu'on est une boîte indépendante. Mais il faut qu'on prête main force Sikoyo. Na Zakari puis makambu ya Congo ya koteka Congo comme ngana yaki déjà partant depuis Espagne c'est comme ça que je me suis retrouvé à Dubaï. Non donc OK na une invitation ya boîte ya Zakari Babaswe parce que bandeko masole zobeta mandeza la radio par invitation de contrat mais na partenaire ya Zakari Babaswe na ouais sous-traitance ya Zakari oba masa musuba bulendo to kinde yumo quoi na kene ngamo payer billet aux avions non tellement ça que Zaki les zappé ma bête parce que nous avons déjà partant donc faut n'en dire mat mais ce que le rôle les a qui sur opération il y a quoi qu'on kanga trou oyo batu ya kini bakokai ko et puis c'est qui est vide ils ont retard wana nga fond de naza permis na Paris awa donc nazuka 7h bana bimi kuna sans scale sans makambo belé pour passeport vaccin zaki et puis n'est pas passeport diplomatique donc voilà c'est comme ça donc boîte à Zakari hôtel les aki logé na département Zakari au lien na ezaki non yo que non mulai toyeba moni ba tunga s'il vous plaît to sur la moni to on a fauteuil jaune en plus sur la vérité ouais ou tout ça la maman na impart tout la vérité na Dubaï aux première congolais s'il vous plaît na ipsayo ah oui que au sali live n'est-ce pas à 3h du temps au sali 70 millions de vies si je me trompe pas 70 000 ou 70 000 70 000 ouais parce que évidemment ba chiffre membri moi bolimbi ça votre avis 70 000 na 3h du temps déjà il y a 2h dedans merci au sali 70 000 na yeba ekutu fati zo na lokolo moi ce que bato wata biso tala na lokolo fati tala na lokolo bato wata biso ba mikolo bato bele batala kiyo ba comprenez pas parole ça se retrouver kuna ndenge nini est-ce que azalaki na liste ya ba journaliste to rendaki na ndenge nini expliquer biso que na boîte ya Zakari photo sur ba détails qu'est-ce que ba détails on azolo baboué Zakari azana contrat na gouvernement sur la communication ya mambo ya tourisme pour na Congo donc ouverture ya Congo na monde tokutana en Espagne rencontre ngana Zakari zaki en Espagne o batutu bayebi na foire Espagne to na conseil héritier tokutani kuna
et comme ça na contrat na gouvernement ba journaliste fait ba uta Kinshasa bazui contre-temps bazui contre-temps ya visa contre-temps ya makambo ya ba vaccin mangwele et ça ligue il faut batumo ba ya rapidement donc na contrat on a signé na maison ya fondation Zakari Babaso o ya communication wana eza favelas et signé contrat ya koya na Dubai pour na couvrir masolo wana d'autant na zoya tant que favelas batu musubi ba signé ba contrat Ika de Yong a signé pe contrat na ye na Zakari donc ngai ba journaliste tout le monde qui ba basé masa musubi kombo ekime ba momi surtout na mona ki pe na bango américaine ou américaine c'est nani Tsunami film moi avec un américaine buena américaine na Yvette Kalombo te wana ba uta Kinshasa na kota Zakari to ina wana na yebite na nazo ba bato ngana yokai o Zakari bengisaki par rapport ya bato ba yakite na kin ngai Ika de Yong na Astrid Mambweni ya Suisse trois bato o Zakari de momi na ngai to ki mais on a question na ngeza ndenge boki na département ya Zakari Babaso de Mola Kolia na hôtel na compte Zakari. Mais tout ça c'est contre ça et le bignon soit billets, logement, de séjour quoi, tout. Après moi c'est faire les boulots, c'est tout. On a ébi ko ça là. Sur le boulot on va placer que côté ni. Favelas. Mais favelas, ils a conception monene. Et la télé-réalité. La télé-réalité. Ils a télé-réalité mais ils a sous la conception où ils soulagent les Congolais, où ils ont une part sur Facebook. Oui. Mais place la place qui on dirait place na événement en fait na soirée place net ni comment pas parole ça na quatre événement à filmer live place ba fanatique ba la concert net likolo ils na podium live na yo zaki na scène fanatique on si l'auteur zaki moto oya ki na invitation na département ya Zakari Baba soki considéré Zakari zaki likolo na podium va velas et grand idéologie ba parisien tout batalaka yo na comprendre ce qu'il faut comprendre de boy présidence de la République, au moni présidence, ils ont un protocole. RTNC Zalaï Kuna, avec ministre, son excellence, ministre Patrick Mouyaya, Azalaki, il y avait 8 ministres au Bayaki Kuna Nanine. Parce que le ministre, on a nyoso, Bazaki gouverne RTNC, Radio Télé Congolaise Nationale, RTNC, Bayaki Kuna, Bayako Samusalo, il y a RTNC, donc il y a République. Sur le département ya Zakari Zali, communication parallèle ya Mukondjamboka. Donc quand on dit parallèle, il y a gouvernement de communication privée en fait, privée. Sur le favelas, tant que yozoloba, bacha qui on a place na hote ngaza favelas de muchachalados, souriante de caliente, comida de larta, sauce à la pulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Parce que tant que vous comida de l'arta, ezanine, comédie de la rite. Na kati expo on a balabala mte comme na kati. Donc exactement bokoti na ba roi na ba mikozu ba garde corps bazana protocole o ya président de ezaki te que non toke kuna ponga na banda na za journaliste RTNC ba journaliste ba Christian Lusako no pe bazala kuna. Au mona qui est place moi vandi côté moi telemi nga Christian Lusako no top Congo te asala ki mission na ye côté na esko favelas face à musala na ye ya favelas. Donc tout ce qui est télé-réalité. Oh, masole bomba mana kunda. Ba coulisses, ba biloko toi parallèle. On a fallu na bimisa. Donc c'est ça. Donc nazaki vraiment na place na ya mobimba. Maintenant côté ba fanatique yozo mona neza boye. Président tanga kota ki na pavillon ya RDC. O ezaki kuna neso ba koti na prince son athlète émirate ya Dubaï. Donc prince à Dubaï. Et ko ba koti na moninga ne président de la République. Kuna so bana ba prince. United Emirates de Arabes. De ça, État, nous sommes aux États-Unis, nous sommes à United de Dubaï. Dubaï pesa na kati État wana. Ba kotina prince wana. Donc kaka 15 personnes faut ba kota na kati. Pas trop, pas plus de 15 par rapport à Covid, par rapport à la maladie. Na s'il te plaît. Place on a place pour un vécu dans notre communauté. Mais place au bien fanatique. Non, bah concert. Ah, na concert live na si. Au lieu de podium. Tu es nazaki présentateur, il faut tout se comprendre. Mais il y a quand même une invitation. Mais invitation ngo bateka matin na podium. Maka moyo yango klité akanda bakenda ko boka na podium na fikini pas fali. Alinga telema na podium. Est-ce que podium ngata na kende kuna mission podium te? Ngala kende le kaka concerté.
nga nakendelaki événement mobimba nga fona lakisa ndenge nini ezoleka nazalaki kota public mpo boyoka chaleur ya public sikoyo yo faut capter boye direct ya Favelas elekaki to elekaki te bacommentaire epesamaki to epesamaki te parce que Favelas azalaki ni présentateur ya lingala ni ya chiluba ni ya swahili Zakari mutu azalaki na langue nationale. Il y avait un garçon qui était aux États-Unis na fille mutu moko na anglais moko na français parce que yebisanga na podium wana na ngana kesani. Mais pourquoi ça à l'aise dans le podium? Il y a star quand même. Bon, là c'est ça qu'on a déjà les autres. On s'en a public papa. Mais Moussala Favelas yangonati. Ah ouais. Favelas d'abord ezani. Favelas ezali quartier omoni ba nino. Omoni ba quartier oyo ezaka na Brésil, ba quartier chaud. C'est ça Favelas. Na Brésil, ceux qui na Brésil sont amenez-moi au Favelas. Bon mais mon na Favelas. Ceux qui n'ont pas na Saint-Denis na Poto. Aussi mon nom na linga za Champs-Élysées te mais bon mais manga na Favelas. Bakomemo na ba Courneuve, bakomemo na Bondi Nord, kota ba Gimalela, kota ba Vivi Masomba, Bondi Nord, bakomemo na Tartere, côté à Nefo. Voilà ce qu'on Favelas. Ce qu'on attend na Favelas na kati ya Dubaï. Mais faut nous en place à public. Donc na za pendant na dans mon bain quoi. Dans mon assiette, na kati assiette na ngai quoi. Tu vois? Na za na place na ngai il fallait na zala. Ni yo découvrir na Dubaï. Dubaï, on a découvert, de tout, il y a déjà découvert ça que grand monde. Il y a blague. On est on a les solo Dubaï. Na monde na côté na monde, on na côté na kata capsule mobo. Na kata boîte mobo, na monde ba futuriste. Na découvrir que Paris coûte devant Dubaï, Paris le kika Dubaï na kala. Mais o etali ki lelo, moni ki lelo. Ndé to ba o ki lelo. Dubaï na kilelo donc Paris au sud on a ba cheville awa. Mon nom na défense devant Dubaï ils en awa. Na ça lokolo. Mais ce qu'on a comprendre que c'est des travailleurs, c'est des gens qui aiment leur pays et quand ils se mettent au boulot, vraiment ils bossent. C'est on a ba résultat. Donc on a découvert le Koana. Donc on a découvert on a Dubaï. En fait, c'est ça hein. Papa Rolls bato benganga amige mutu Papa Rolls on dit ça sopi na to sopi na nini mais Papa Rolls na âge na wana comment Rolanda Fachi tala na lokolo Fachi il paraît ndiribe Fachi abeta ko kakipara kokolo bato balobi bongo siki bato ba zoba makasi kimi pena suka na mbangu yoka siko moni bato ba zoba puis nokeli bongo parce que Fachi c'est le premier citoyen de la République. Donc, Aleki, excusez-moi les mots, Aleki n'a pas peur na bango. Donc, pas peur na bango na otika Hollande bango te. Mais c'est le numéro 1. Donc, na peur na yo mtozo loba. Fachi za likolo ya bato na nyonso. Mais yo sala pas parole si vous ça Fachi. Te yo kana nous. Obinini? Vous sala pas parole si vous ça Fachi. Te on a un problème de ya numéro 1. Mais niveau na mbangu. Te mbangu balanda président. Yo kana za calme. N'expliquer tout ce que malembe. C'est le numéro 1 ya Congo. De ceux qui te tiennent na star à liboso na Congo, mutaleki batutu na ki star na Congo ya Fachi. Talaka Gims. Azwa passeport Fachi pesa yo kango elengi mais Gims zuka zanda tala niveau Gims. Alors on lui montre na pesi Fachi. Azuna na disque platine diamant a pesi Fachi. Est-ce que Gims ça kabela mutu montre na il y a plus de 100 000 euros. Et on te éviter ça reste à vérifier. On s'appelle ça père na bango. Te ezali. On a y a 20 aux enchères wana. Donc so ka pesa ngo Fachi. Et nous là ça valeur au Fachi zanango. Et puis ce qu'on a kacha Dubaï on a pesa to zaki wana. Mais nana ngo ebisi bango ke Fachi protocole ba puisque président de la République ngasa. On monte to kota na kacha expo. Tout était écrit dans les papiers. Mouvement ya Fachi nga zo bouger. Kolongo na salle ko kende place tout ça ezaki comment on dit? Ezaki chronométré. Donc ezaki na minutage. Donc côté les mananzele ezaki na programme onata que aroya place mobo papa ko sa ko bima boye Fachi beton kingo bende tala na lokolomba mo ya telemi akita betanga yo mona Fachi tetanga chenga boto to kutana boye o mona yango yo o me ngati bongo ngine to mona tala te wona tali bango tala na caméra nango mona ketana loba Fachi beton kingo benda chenga beta tour oh ah ben oui vidéo ça bon on a ba monité juste oiga Fachi lobby ici Jomo comment ba lubo mo ezaki wana John comment
koya jomo mulu bazaki wana FCA kabamba ayo kabamba yepo sawa to kuta na soki ndeni ado ya kabambo yoki mais yosko ya pas paroles au comme aveugle ya ça ba si kasi c'est ni pas atanga ko pas parole cité fachi na bien tika na yo omoni tanto komaki wana achenga boy to kuta na boy ache bien lobaki te achenga ngana to soka na basinti il faut loba yo ba tutu ba chawo bote kanganga boy. Et puis viens avec une opération, vrai ou faux. C'est mes kabamba ndenya loba. Ya kabamba le musu kabamba ya zaki na yekuna kabamba ya kabamba. Bonga na kabamba. Wona zaki kabamba. Parce que pour ba parisien ba lo sopi paré rôle na Fachi bongo te. Yo ba pote belé. Ba koma ba président na Hollande bango pe. Ah mais oui. So uyo zaka mutona akoma ka président, soit comme président lelo, lobi na banjo Hollande. Mindala ta sapata bien. Soit ina caoutchouc na koloba olati pine. Majata ga loeti. Ala tapé sapata bien. Pour Fachi ala taki mokoto ya Weston. Tala na lokolo zaki teke po na sentiment. Tala na lokolo il était comment a telema kaka ya vanda kaka maloba écoute rien. Parce que bino bolingi ndenga loba na kabamba loba pe na ngai. Non, eki bongote. Et puis na resopana na boule ke neti nini, yebsa net na resopana neti nini. Bon, là c'est dans ba question na tout non na zo fabriquer ngote. Te oui, to tangi na ba commentaire, to jupe na ba appel ya batu. Ba bi ba commentaire ngo. Ba bi ke yo les gars, ah moi trop na sens wana cadre wana. Na mona ke ngo ba commentaire bon ça non foulard na ngai. J'attends. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Na mona ba commentaire na bango mais et là na yebsa bango kake ba so ba komba président Hollande bango. Na Hollande bango. Na ba ta sapata. Ba la ta sapata nde ya bien. So ba lati ba pine caoutchouc. Non refusé bango que tala na lokolo alati pine et puis somoni mutu aso bude que tala na lokolo c'est garé pe na sapatu ya bien te o comprendre ce que chango ndengeza ngana ke ndeki rôle na ngai eleki ya mwana tala na lokolo ba tula bango na batona na Dubai bakangini El Jadjire filmaki RTNC filmaki bango TV na bango ka favela ça mais yo zaki na live ti moto mo futa ba droit yebisa bango bongo te yo zo pas zidane te bango bafuta ba droit bo batali bafuta elo batali ka ngai bafuta ki pe lote bali afuna soupe mais hermo na okay na live na yo ezaka bilo to mona ki i ka de yo attaquer na ki yo kenet ndeni yo za français o se retrouver na mwana oh mais la France c'est mon pays, le Congo c'est ma maison. Na loba ngo chaque jour. Mais vous avez un passeport français papa. Bon, est-ce que yoki en tout cas peut-être nga ko. Te mais ngai marabuto ko zena yo e makamonga na moni réel. Na fabriquer. Na bien. E bon la live no ikai pembe no mais pas paroles. Yo ndenge na passeport rouge, o mama bazairwa. Omoni blogo, tu comprends tana na loba boy. Oyo. La France c'est mon pays. Moni a élection zo yanga na voter. Ngam na décider soki ne Zemmour akokota to Marine Le Pen à côté. Donc les décisions m'appartiennent. Il y aura des ça calme expliquer pour maintenant tout peut pas comprendre. C'est moi qui va décider leur sort, la vie le sort de leur vie. Et à ma bonanga. Soit je mets Zemmour, il les dégage tous. Non, ça calme pour pas comprendre que ça va baser à niveau mon côté. Soit je choisis Marine à Betty Bango Fimbu, bazangi mboka na bango, ici c'est mon pays. Maintenant le Congo, c'est ma maison. Siko na Dubaï Nazu passeport diplomatique musu ya jaune. Taka kitino jaune, nazu siko o ya jaune. Siko tunga citoyen du monde. Siko côté wana et ça va bien mutu pas cité. So yazana na paix justice et travail. Ma pesate, si porter ko rater ba visa, si porter ko zanga ba vaccin, si porter ko ngana sina comprendre makambo oyoyo, tozo beta bale mona ba Macron. Vous comprenez? Donc comment on monte yo comme on est que la France c'est mon pays, le Congo c'est ma maison. Ozo mona te nias mo kezana. Nia c'est ça. Mais on a pas so bundi la France pété. Obinini. O telemela, o telemela Congo. Obinini, place na bundi la France te. O telemela, tu vas ba live now. Obinini na bundi la France te. Non, tout le monde a place de défendre te France. La France ko tango. O maintenant on a voté Zemmour, on a voté pe Marine Le Pen, na ide binote. C'est kotono sungi. Na sungi te. O sungi te. Kasi c'est bitumba te ba on a na pona nini? C'est ça mais rôle ngo ya ngwana. Parce que na sene na bila bundela te Marine a rolé kati.
le pena le zemura koleka sort na mino zani na surtout son qui ça bangunda musuna ebimite we biango donc il faut faire attention ça sabiso na c'est pour ça que je vois des obunda pe pour la France mais ndeni beaucoup tena binanda ma jibe mpiana mukulu souverain premier jibe mpiana yo zaki na événement nyoka longa zaki na tindiki jibe mpiana tindiki no sibia tindiki gimza tindiki show dedans show partout show dehors zaki anan ba hotel place bazalaki ezaki musika expo pe ezaki musika pour que luka bango na hotel tout ça là et puis tout soit qui rendez-vous te na yebaki rendez-vous munene ezaki na podium na filmer bango na podium donc rencontre yanga na bango ezaki na podium na si mukile monaki oh ba grand prêtre basalaki na podium donc omona bango ka yangwana mais plus ezaki makambo ezoleka na expo oh bomona na filmer na live wana ba coulisses ba biloko tout bomonaki ba donc c'était ça quoi le plus important on a gagné au sala mais bana ba pesa pena show pour ça écouter ya public bana pena ba bouger public na quatre groupes wana na quatre groupes d'abord Gims il a fait qui ambassadeur na ye o ba pesa le passeport à la kisaki yango et puis Zaiko langa à sala ki pena ki Zaiko na ndenge nyoka longo ne to ebelie parce que le vieux il était vraiment serein posé à l'accès ga mukolo quoi à respecter ba check line ndenge zaki bo benga balance wana sona zuba mo ya anglais kuna ba benga ngo check line asali balance na ye a beti musique na ye il était posé et puis na mona ki inosbi ba perturba ki moi horaire et ça qui est moi et tchaki moi malili mais a beti quand même boulot na ye et puis jibem piana akutana ina kokoso parce que sala ki balance te donc ayemba ki na balance Zaiko donc dit talaka yo moke ayemba na balance Zaiko jibenenga Zaiko na zaki na micro nyoka longo talaka voix na e ebima na voix nyoka longo na nyoyo comment il s'appelle Jean Tamissine azaki na micro ya non atalaku donc siko yenenga bo bina da bato ezoka na bien te soliste Tolbert solo er mo bungi mo parce que ingénieur wana asilika ki azaki anglais parce que bah comment donc monika neto ça émission tu sais quoi mutana si ma caméra azo tchatcha omi ça peut déranger ndenge mo pe bangonde balai wana au moins ingénieur azo tomboka parce que bah improviser qui so le ça là qui jibe beta na balance ya Zaiko il était pas là il est pas venu faire la balance c'est tout aya comme ça balance te aya quitté négligence il a négligé voilà na finale pesa ndenge pesa ki wana donc oh ngana ko kanga ya ngona mona beta ine mingité abetika mukeye mo comprendre que son na yeza ko répondre était il y a BCB jo to bi machine ya musique et répondre quitté donc akataki akei et voilà Gims abeti il fallait inosa mata et puis si Gims mati tango inosa ye bon abetaki quand même mais talaka mutoka Gims so abeti atiki likolo moto ya ko sakana te donc inosilera ya beti mo logo ne mo ya bien pesa ki ne bandele après ça ko betela biso abeda chou donc bar pene kiti susu donc senti abeda chou ngamo na fana bia abeta yo pesa abeta ko mendire siko après a check no mo to beti abeda chou et kiti susu na bio c'est que jeep kaka jeep c'est que abeda so sombele jeep na yokana na Dubai mais niveau ba prince bazaki na Dubai abeda chumbongo nini ya relaxa kuna na Dubai abeda chumtala petna na ebisio balbana bengo petite mige nyema monsieur mige monsieur nyema je niveau ba riche ba na Dubai so na mwambongo no bomba ko kela no to la ba $20 ya ndenyo mone Eric Mandala pour na innocent Mandala likolo lola na bia mapata plutôt likolo mapata ba snapper yo ningo yo yebi mutu na deux passeports talaka ba passeport est-ce nga longwe Paris pona ke luka na matolo wana na matolo ke bo papa Eric Mandala zana na papa Gims azaki na Eric Mandala ezali matolo te aza congolais moko yo nazo comprendre te papa Gims yo beta papa Gims vieux juna to zaki na Eric Mandala ki na matolo mais to ki na vieux juna non o mona vieux juna te bien sûr vers Piton Eric Mandala mais Eric Mandala ngana yebi ke bi botanga ba komo na pati de lombongo ngana na longwa ki Paris pona ke luka Eric Mandala matolo mais to sur l'actualité Eric Mandala azaki na papa Gims ba vidéo mona non je le connais pas Eric Mandala immeuble na yeso zali kolo o mona mapata na se nani na Burj Khalifa ouais immeuble na ou bien immeuble ya vendre appartement na ya somba mais yo motaka immeuble à 800 mètres na kuna na luka Eric Mandala na ebiete je connais pas sa tête je connais pas sa tête et puis na kolongwa Paris na kena makambo gouvernement okuti yo zolo bake batu ba otongo omoni ko panza na yangwana
on a des scores au Panzana. Ok, Dubaï, Maramba gouverneur, il y a présidence de la République, il y a Fatala Fatina Lokolo, yo comme le Mandala, na lugele Maramni, ya kiwana. Soit ya qui n'expose ngana mona et de toutes les façons peut-être dans Zalaki, mais comme je connais pas sa tête. Donc on y a bandeni. Vieux Djou n'anga n'aide depuis na moi ok. Dallas ba mama, Dallas ba papa, Dallas. RTL annonce. Mais on va te faire quoi la mienne? So mon Eric Mandala on va. Wana ndesko ko sopana ba congolais on ngana linga te. Au moni siko wana siko yo chango siko ne pas kolami. Ya moni ke tang ba okumisa président de la République boza bato keto olingi pas côté. Na tena yo tsozo bila bango. Bolingi sapata président mais bolingi Eric Mandala apa kolanga ndende. Bo président ko pakola chèque te. Siko ndena zonga na mamna saiko na zonga na carré minier. Bah ibi ko libanga. Ya on a le bité mais ce qu'on a zonga na contrat carré minier yo préparer ka bot na pa ou. Kasi na yo okochimula kaka. Ba kayuko na ko sa te bon bot. Ah bon ce ko carré minier ko tikela ba chinois. Mais oui. Ba cobalt tango na ba iranium mango. Bon ko ka mon ko to na sa ce qu'on a Dubaï. Ezaki ce ko to vendre Congo pona ba matière première. To na 5 matières premières oyo ezana monde lobby. Oyo ke développement monde lobby ya ba car lelo oyo zo ya ba électronique ba machine à lobby oyo to longo na pollution. Congo mto détenir 5 matières premières oyo ezana centre masolo. Donc, après la guerre à Ukraine, on est aussi là. Pour comprendre le véritable Dubaï. Pour comprendre les actions de Manakin. Pour comprendre pourquoi Papa Rose Fala Zalawana a bien d'après carré minier. Pour Chinois, Rose a carré minier. Il faut que peine avant d'aller dans carré minier. Tu bête à Moutou. Moutou, on a déjà que bête à Baba Robo et Dubaï et Prince pour négociation dans le Arabien. Mais yo, Babi, ok, Kinte. Nanden. Yo, la maman a procédé dans Kabila. Nandani? Na Kabila. Eh, qui t'a mal dans les longs. Zana bon sa plan ngai avant tout sur la mamba. Ah tando bon sa kitamba la Jimmy Chimanga port de la chapelle et Vantumba patron la 420. Jimmy Chimanga yoga makambo. Jimmy Chimanga. Ba bina zana problème na nani? Na Raïs. Ah, maintenant bino. Oyebi ko ngana remarqué plus makambo kitoko comment s'approcher ba komo lukila ba problème. Bino boyebi que la politique est dynamique. La politique est dynamique. Beaucoup de gens ont na kinyo na pebu na kinga kata. Mais je vous dis, beaucoup de gens ont na kini bobina Raïs a pemia bena mutoto a Raïs, au moins bena no maman olive na mundelende bena ba dongo la pondu. Je te jure, beaucoup de ba lion na sima, beaucoup de bangando bo se la bena que Raïs a kanganga catch, neti shusha mabele. Na yo kasola lipeka Raïs. Na kufa na maya bangando no, to négocier bo lobani. Bo banda so très Boumou n'a Raïs n'a pas Raïs, Minakuma, Minakuya. Raïs, Minakuya. Nazoya. Bobongisi. Kasi, à partir ya quand on lobby bongo. Yepa yokiti. Raïs, Minakuya. Minakuya ku Congo. Minakuya ku Kutana. Ku maman Olive ku Mundele. Bah, tout à pondu, pena ba beta lingala, pena senti, pena que non. Naimo Olive Lembe, comment c'est la Raïs Babla, comment ni Mundela, comment le balingala collé quoi. Tu n'as vu ça qui le balingala, au saraka fier. Ah, comment non, bon, non, voilà Raïs Mtodo bon. T'es Olive Lembe. Maman, tu connais bon ça, maman Olive Lembe. Maman, il faut ta mère. Maman, la politique est dynamique. Nga uti Dubaï. C'est que c'est bien. Ils ont plaisir sur toi, ami papa. Tu sais bien aussi le chambongo Nangola ton akin Africa Center Business mbongo contre mbongo. Il y avait un épisode Jean-Claude Mabanzo, partenaire officiel mbongo contre mbongo Africa Center Business. Numéro de téléphone aux en Allemagne, aux en Suisse, aux en Londres, aux en Belgique, aux en Paris, mbongo qui est Luanda, tout qui est kin. Au béni numéro plus 41 79 54 76 56 9 à la fin. Aux numéro 1 agence PDG Jean-Claude Mabanzo Mbongo contre Mbongo, les tout puissants juniors Bongo ya Union européenne, chancel Mbemba des médias. Ata Congo Longwe, Longwe na mité bana bisoté. Aux joueurs au Tolingava, aux défendre le Congo, en Europe, chancel Mbemba des médias, moté bana biso, Gelo Kanga international moté mais à Malor. Merci pour tout, merci na Kelly Tsumbo, OGF c'est Paris, Douve Moeni, Roi Bilamba. Et puis Venabiso Yagi Baena, colonisateur de la SAP, dans la Italie, moté ma Sylvie Baena, Masteranga Morali na retour. Il y a Andy ministre de Paris. Andy ministre de Paris. Il y a Azam Gere Koko Bagelo Nzungu,
Waza famille Tala Sigo. Andi Andi ministre de Paris. Ton dimio. Sur carton sur carton. Andi ministre. Qui est bon gouvernemental. Gouvernemental. Andi ministre de Paris. Merci pour tout. Mon frère, Masalanga de Mokolo et Paninga Otro. Na Mario Mosolo. Si on mbote so bora na biso asene. Tout la photo. Na pena bo ata mabanga. Vite fait. Et yanga za vite fait mona ba komolela. Beta. Na petit Petroni Kabel maman présidente. Il est à London. Bon, on a Kabibi de Mosiese. Donc, il y a Zosuka Samson et Dalila Sangisa. Ce qui est là, les Brésiliens, et comme la Angela. Avec Vicky Mbouima, ma passa. À Londres, na Sugi na Wana. À Londres, tu peux si bon, tu peux na Catalan. Et on a pu raisonner maman Philbertine Samba à Londres. Moi, c'est docteur Samba. Mère Nanga. Tous ensemble. Alors, sur photo. Ouais. Il y a une photo. Alors, sur vidéo. Vite, mais il y a une vidéo. Faire Regola, dynastie. Padre. Disponible. Mais où ça promotion tes paroles? Na meka qui me bakanga inga Facebook. Ah, il y a dynastie. Hein? Il y a dynastie. Ouais. Na beta kinze mona bosangana. Bango nyonso basangana. Bayebele. Ah, bako pakata. Na beta kingo. Mais ndenyo ki dynastie eta que doyen, eta que nka, eta que congolais, eta que nkale. Na comprendre que faire à côté dans monde world liboso so c'est moi mai mais à force na mon so c'est comme kanga donc on a venir et aux danger parce que début tout ça vraiment difficile hein talaka ko faire na français c'est moi cacophonie liboso na litoi ça ça moi passe ko na français litoi on ça passe oui na début et mon accent accent c'est moi passe pour comme non ça c'est du rumba ça c'est pas des zouk ne bandelezaki moi difficile tant que ma koma binya mon Nathalie a pesi ngo bilo moni ba breki kumba moi esprit soukwami na oui ça c'est du rumba c'est pas du zouk et comme kota pesa ka bongote siko na yo yoka sudi na sinenge bimi na senti pena que pour bilo ba moto pesa ka katimba mosiko ça c'est comme kanga ndena lo ba mala pulanganda et on senti que no mwambe comme kanga dongi ça veut dire que na ba deuxième album ba troisième soka yesusu pour on ezaki to découvrir la première voilà et puis deuxième c'est des arts ouais donc tant roya donc guerre aux alavements va bien donc affrontement la kati arena gezala parce que il a la voix tout et tout donc voilà donc comment kenda c'est ça donc capté na capté déjà na capté qui déjà ti okite nebiso ne bandelezaki moi siko na moni maki so c'est comme kanga donc comme kanga okosenga na faire rigola nini toko senga ba fanatique nini pour na bongo to dynastie et là on senga na faire na bato balingaka ye abakisa siko ba voyage moni nga beti modelo ya kocho modelo senga ba fusaka ba ni ba benga ngoni ba playback te me ba benga ngokomo boye ba showcase donc ko ngaki non ozuka ba valise boke Dubai vous avez ba boîte mona ba Dubai kuna rive gauche mais faut benga te oh mais on a lobby na bini yo lobby na biseni tant que benga ga ya lingi ya même équipe mobimba mais oui parce que bon on a pas problème ya ote so ngana kena orchestre na ngati na ko voyager te comme ramia DJ na yo net nenge DJ amsoza sona DJ na Lutonadio au kanga kombo o créer DJ na yo moko o créer DJ na yo moko boye so ikangi osuba valise na Espagne bako pakata tika bango basangana lobi no ba monyo na aéroport oso kanga suba valise bazio na couloir world ya wala te world des autres zelo na zozela makauza ya kobeta guitar wana sege na world dango au moins bino botika la écart faut ba Dubai États-Unis Australie mkim koza na Marseille pour banzembo ngo yangwana bato babina ka banzembo mona basala kuna bato wana soze ba ona gambela bakoya te ozo kota fanda kana kota na bofan oluka ba ona bofan na bon marché bakoya te au mona ba to mona ba mosiko world scène ni world ezongisima loko akoti na mondo yo aboule pe ba showcase moke Tchécoslovaquie woni ba mboka mo ba kendaka te yoke osali kuna na boîte français mo boye oyo beti osali lo mo boye voilà et là a mona ye moneni ni mambo e mata ouverture mais ceux qui accompagnent na ba voyage te risque et ma risque pour Congo ba bilo wana
yaka mwa pasi mpona bango alinga na bina ne protéger base biloko azo comprendre alinga lia mwa eloko a secret Papa Ostokobi na suka émission mais toko si émission teta santo sur la wenge. Ouais. Amadou Diaby. Grand producteur. Des charismatiques, noblicité dans les sons. Un vrai noble. Donc, Amadou Diaby. Événement wenge na Dubaï et du soleil obétama. T'es na Dubaï, le soleil zaki ka makasi zaki à Dubaï, hein, Expo. Zaki Expo, zaki plus Congo. Mais comme culture pezalaki parce que sotali na pavillon ya Congo au visiter biloko to visiter ba pierre ndene sur les 5 pierres oyo vanti masolo parce que Jacques Congo za les kamba 5 pierres wana les 5 pierres oyo za masolo monde lobi o batumi bakangi te o bakangi ka sapato fachi so bimi na pavillon le ozo bimo mona ke rumba nde mutu sikoyo eza ko bimisa batu sikoyo donc ya mona tant to bimi na pavillon to kemba mona Jules Parc nous le betaki ozaki journée parce que journée ezaki journée à RDC na Gilles Park toki ma musique ozaki présenté par Gims Zaiko Langa Wenge BCBG et Inosbi mais entre temps na biso moko na samité matoyebi ke réconciliation mo ya munene ya musique ya Congo o ya Wenge 4x4 eza le 30 juin mais ngala kati wana nde naza kotala na Gilles Park wana je m'imaginais un peu na stade de martyrs nazo tala niveau ya matos parce que Gims a bêté qui sont en lumière. Na baxelo kwana. Oba mission congolais ba sakité ba nyoka longo ba sakité. Sont en lumière ça, so Gims a tcheli boko boye. Omoni mwinda mo epele on dirait bimina liboko fio. On a tala ki lumière on était Gims même mo so ngani ne tchaselo ka market tchasocha. Omoni na couleur à mire échanger na et que comme couleur mona bilamba. Pour la te bilamba mo zepe couleur ya mire no oyo. Siko wana sont en lumière. Soit bouger le kakata. Au moins, que tu as commis violé. C'est que tout le monde est une fiche technique. Mais est-ce que on attend maman sans moussou bâtir en monter. Bazan en monter. On a Gims là qui non. Voilà on disait, tu sais comme ambassadeur de. Parce que moi quand on entend la podium on a dit ah, mamba 30 juin, so ba betchang na modèle ya son et lumière. Et puis Amadou Diaby, c'est ça le tout le monde t'écoute Amadou Diaby. Et là on a eu son avis pour le on est là waouh. C'est spectaculaire. Pour moi, on a boulé la vie. Wenge wana soki tandami batie neti faire koto manda koto Emelia Alain Pela podium etondi JB na wera na katikati Blaise Boula Tata et puis maman podium à 8 personnes et que peut ça danger. Mais tant on a komona Gims yemo po kanga batrou. Mais na moni kuna na Gilles Park na moni Gims yemo ko sans danseuse. Mutu mo azotonda na kati ya podium. Na comprendre ga te son et lumière. Donc son et lumière oyo Gims banda ko beta kuna ndezo sala ke azo tonda na podium parce que lumière ezo bakisa quelque chose na miso de ça eza question ya psychisme te bazo travailler na cerveau le son et lumière parce que ba okasi na biso ils travaillent pas dans les sons et lumière ils ont pas ces fiches techniques là musique na bango po son et lumière faut beta ngo ko mangoti ba komi musique ingénieur az anglais yo yebsena linga yo comment musique soko komi abando tala on a fiche technique c'est ça que ba demander na JB ba préparer nous allons à BTN parce que on a la lumière normale parce que na fiche technique on a té bato na musu bana ngote siko pour un stade de martyr kuna ya siko me bato mi tuna na banda kuni to so la boji so bi sepso ka JB ayi balance té pour na nini JB ayi balance té pour na nini JB ayi balance té on a fait votre nom JB non yebandeni JB de journal chroniqueur kuna on peut vérifier pourquoi té yoga au mona yite ke tant na sisika ndule kolongwana na olongwa aéroport ngana yaki na comment on appelle ça naki na programme na ngai ngana mona poto oka ba poto ebele tana ba no ba poto ebele comprendre ngo papa poto au lieu de 50 têtes bon yo so ka tata kishasa ça bi mo bo beta ngondeni osoka yo zu to côté no yo ka ba bio tata mboka to za mama yo ko bala mama papa Wemba te yo wana no oh papa Wemba papa Rolst papa poto te mwana poto poto za mama tela yo kana expliquer là babala mama te Kishasa ne zoko tata mo tata Kishasa te zara mwana Kisasa ata komi paka ngai mwa Kisasa mine longwa ezalaka te eza lingala peut-être yebi lingala te peut-être lingala nde boko mo changer tata poto ala te na mwana poto et puis na ndenga mabete na pe mwana poto tongo toke tozonga mais puisque wana pe ngala loba za wana te ongala loba mundele à la peau noire yoga réponse na pe so réponse luka réponse te ongala loba ba pe so code ba ko melo na papier
Ongala oloba. Ongala oloba ça. Mundele à la peau noire. Moi j'ai un programme. Moi mon programme, je l'ai depuis Paris avant d'aller à Dubaï. Papa Rolls, Zachary m'a envoyé tout. Et dans le téléphone, à 10 h, le président il sera là à 10 h. Donc, comme je dois faire mon test de PCR, il faut test. Moi, à 7 h, j'étais devant un laboratoire. Juste pendant les premiers à faire mon test. Parce que je savais que les méthodes que je vais prendre de là où j'étais jusqu'à l'exposition là-bas, ça va me prendre 1 heure. Donc, on a 9h30. Sur une vidéo, on a pour dire que le président est déjà là. Et puis, tant qu'on a tout côté, au moment que 3 ministres, ils ne sont pas entrés parce qu'ils sont arrivés en retard. Au moment qui est africain, qui blédard. On a un ministre, moi, blédard. Bon, il y a 3 ministres, il y a retard. Il n'y a pas de retard. Tu as un retard. Pourquoi tu as été pour président? Mais non, si je t'explique autre chose. Là, c'est les pavillons. Je parle là où il y avait les discours. Il faut le bon landelo. Pas le discours, c'est là qu'il va passer le discours. Pas le ministre va faire un protocole. Il y a combien de temps? Je sais, je t'explique. Mais pendant qu'on compte dans le expo côté président Zalaki, le président va y à 10 h. D'où je dois être avant le président arrive. Donc avant 10 h, je suis arrivé à 9h30. Président Yaza. 9h30, comment le président il est? Lui, il va arriver à 10 h. Vous avez calculé? Vous, à côté de points. Non, mais tu comprends pas ou quoi? Là où le président il est dans la carême présidentielle, je ne suis pas là-bas. Je parle, maintenant le ministre. Et ce n'est pas moi le ministre. Ministre Fazana, président, je vais accompagner présidente. Bayer retard, na carré ou na quantité. Est-ce que tu comprends? Alors, le test vous terminez papa Gim, c'est un test nabino. On a déjà discours. On a dans la salle. Autant président ba na tokuta na kuna. On a tant signé o mona kité wana. Ne tokuta na kuna. Puis ba check liste à 15 personnes, nga ba chenga 16e. Na kata ntelbosa kata ngé ngati. Ba check comme na muta 16e. Mais ce qu'on a loba place président na Atlas presse ba beta discours. Ba tutu cérémonie faut banda na 10 h. 3 ministres baillent retard. Papa Rolls. Si vous JB, n'a ministre wana. Papa Rolls, tu na souka. Wenge est le 30 juin dans le stade de Martyrs. Le 30 juin. Ozala. Na Ozala wana ti. Et puis on a banda na Cap Vert. Amadou Diaby nga ba ki to zo jet na le Bourget. Mundela mundela mamongo. Déjà tous les après, biso to matana ba artiste na jet na le Bourget. Toki Cap Vert. Après Cap Vert, le 30 juin, Tozawana, Nakatia, Martyr. Ce concert est Sili, Nakepesa Kabila Mbote na Kingakati. Merci. Na s'invité nga mogoa, na s'invité. Émission si na boki batute. Émission ça libanga maatro. Bora batu. Choucha mabele to pese mbo. Choucha mabele na regretter kaka, na yoki ke Léopard, bakena ko futa banganga. OK, yoku tozana ba numéro danger. Soki na yebaki, bakanga. On a zolo bati, choucha mabele, sola mapeka poto, akango catch, okufa na sola dio. Soki na yebaki ke bakenda ko futa banganga po ba gagner. Na linga ina solo la babenga na bango choucha mabele. Alinga travailler match propre. Donc choucha mabele, yo yebika depuis Turquie, bogali bongo bilamba na bango ebelaki, na moni pe au livraison d'adju azu livraison na e. Mais d'adju azu ba plante. Moni ngote. D'adju azu ba plan, en tout cas, bogali bongongo, master turc, très fort, 2 fois très fort, la personne bambote. Et puis Christian Yimbi, Christian Kia, pardon, bambote nayo. Et puis Eva Moari, la personne bambote. Na Autriche. William Kankou, la personne bambote. Et puis Baou Service, Trésor au Coco, Johnny de Féland. Na pesino bambote partout place bozali papi Kadiata mon ami libanga no yangoyo papi Kadiata yo ebikaka et puis na Dubaï Audrey Munganga Audrey na Dubaï ya fandaka quartier moko na immeuble wana ya Burj Khalifa na pesino mbote Audrey yo tala ngo na fenêtre na oya Dubaï ndenge ka to solo laki et puis libanga mususu na zotinda pa ya Honorable qui Jasson à Paris, il y a Mams Kamavoako. Donc on a balobi salon, il y a play, il y a Paris Firenze. Olingi ba coin payo, na ndenge pena idéologie ba na Paris ba pote belé. Faut que n'est pas Honorable qui Jasson. La PC Bambote et puis clame franchi le docteur Dre, assassin du film Spadjarité Mbolebo, Spiritu Molimo.
Santo, Henri Banga, na peso pe bambote, et puis RBK Botamba, na peso bambote. RBK Bokechu. RBK Botamba, na peso bambote. Donc en direct, bon, mi gagné mayo ebika. Merci, merci pour depuis passage, la négrite à Mondelendele, Mère Nabiso, la nègre maman, Mamundele. de tous les temps, de tous les jours. Merci. Merci to banekutu ala Nabiso, merci na Michel Kombe Aigle, merci na Koumassé photo Shalom Erkeli, Koumassé photo Shalom Erkeli. N'a pas que c'est là au moi conseil. Au moni na monaki Zakaria Babaswe grand débat, na moni ba journaliste msuba moma de gauche à droite. Bazoya ko take nanga na loba boya moi na film bayanke fanfare beta raté film bayanke fanfare beta raté so moni film bayanke mutuma mo beta fanfare o ma fanfaron on se comprend film bayanke fanfare beta raté Zakaria na Wera ce sont des meilleurs amis moni beaucoup ta na divagation te parce que bilo msuba okota on a divagation finalité na ngoza que un jour ba oyamba na ba opesa na bambote. Et vous allez moins ridicule. Le bateau avait été fort, maintenant mais vu pour rien. On a l'habité, na film ba yanki fanfare et beta raté. Zakarina na Weranson ba dama, ba mela, ba seka, ba lamba ba boule. Alors quoi ko kota na mbouye mate pour wenge 4x4 et une mission mon fait ça là. Pour se échouer. On dit comprendre le 30 juin. Ba tout suba on va ko tongo diabo, ba ko ta virus. Et on a aussi les administrateurs. Soyez prudents, réveillez-vous. Parce que ce virus est côté, pour ceux qui ont échoué, on va avoir notre trône. Vous comprenez? Je comprends. Donc, tu as vraiment bâti la mission, on a fait Simba, et puis voilà quoi. On a souligné le Rwanda. Donc, tu es belé au Boko, tu as belé au Boko, tu as embrouillé. Et puis, vous bien noté. Merci na Didier Maya, zéro faute. On est ensemble. Merci na passage dans la fauteuil jeune encore une fois de plus. Merci de vous s'abonner encore na sur la vérité. Merci de nombre de partages. Merci de vous avoir connecté branché tout pour tenir Malassima. Merci.